Voilà, bonjour Topé, bonsoir, peuple congolais, les abonnés de Congo États-Unis TV, et na page Facebook, na biso, et na YouTube. Merci beaucoup de rester fidèles sur notre chaîne. Nous sommes ensemble avec vous. Merci de vos partages ou des partages de vidéos et naba j'aime autoba like ton obo salaka. Merci beaucoup. Nous sommes ensemble pour la lutte. Alors, actualité à l'élo, ils allaient plus dominer peuple congolais sur ce qui se passe en RDC, notamment Boyoki et Félix Tshisekedi Lazaraki na Addis Abeba, na Éthiopie. Qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? Bah, secret, Boyoka qui est réfugié, il faut bazonga Congo. On va en parler ici. Boyebi que la fois passée, tant au Salaki Live, je parlais de Chiko Chiwewe, et Chiko Chitambwe plutôt, Chiko Chintambwe, Oyo, Azalaki n'a pas de problème. Réellement, na nini na Congo, Toraki, tout ça. Alors, bataille d'épaisse, na Yemoko Chiko Chintambwe, batindela une vidéo, je vais vous montrer. Et puis, Tokoye, bandeng, Toko développer côté wana. Tokoyo, Kalisusu, Makamunini, Ane, Lazaro Sala, Nakati à Congo, vous allez être étonné ce qui se passe au Congo. Et puis, on va parler des élections. Namoni, il y a eu une réunion. Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça réunion. Na côté à Kindukuna, il y a eu une rencontre qui s'est fait là-bas. Na côté à Maniema, on va en parler aussi. Tout le monde qui Salomon, tout le monde Ramazani Shadari a PPRD, tout le monde Matata Mpogno, na kati Sikamoko ya Salomoko, Nandaku, à Salaki réunion. Je ne sais pas si on peut appeler ça réunion ou rencontre. Mais on va en parler. Donc, Katumbi Kabila, qui sera candidat pour l'élection de 2023, pour éviter, nous entendons les enjeux. Et sans oublier Martin Fayulu Madidi Mafa et Mouzito aussi. Hein? Martin Mouzito Babi, mais pas toujours le Mouzito Teneni. Non, on parle de politiciens. Et selon aussi actualité, Nenge Zalikoya, Nakatamboka, Ndetozako développé, et Yango ensemble Nengwana. Alors, rapidement ici, peuple congolais, tokota na point ya Mozindo, il y a direct na biso awa, n'est-ce pas? Baye ko signalé biso, boyebi ke match à football, et sengela ke betama, ndenge boyebi d'habitude, betama na Congo, tellement les gens ont pris le sport, même yango na kati ya politique, vous serez étonné que balingaki babetisa pe à part ba club oyo tolobelaki awa balobaki kebeta na Mazembe te, malheureusement comme championnat ya Congo pesi ekufi, Félix abomi yango, abomi championnat ya Congo, ba club na biso ekomi kopolana na libanda ya mboka. DSMP abimi libanda apoli, Vita Club abimi libanda apoli, Lupopo babeti lokwa ba match local, mais babeti yango mpe na ba stade étranger, poli. Alors, même Moïse Katumbi, le tout-puissant Mazembe P, Babetaki P, Bangokutu Babetaki, je pense, Naibite Soui Babetaki Machu, Nalbumbashi Babetaki Wapi. Malheureusement, eux aussi, Babetaki Libanda ont été aussi battus, l'équipe Mokoya Tanzanie. Alors, championnat, c'est Koufi, et l'autre Osama, Nakatambo Kamalunga, et Zomo Nanati. Mais Nakatia Makamboana, ils ont qui peut problème, il y a stade. Katumbi apesaki bango stade, baboyi yango, bakotisi politique na kati, jusqu'à ce que Fekofa instrumentalisé, balongola match, il y a Léopard, donc le stade de mature réalité, c'est le stade des arts reconnus, il y a Katumbi, il y a tout puissant Mazembeza na Lubumbashi. Abi non, tokobeta pe na Lubumbashi, tokebeta na Cameroun. Cameroun eza Congo te, oza na stade des alliés homologués, donc stade oyo Fifendimi, bobeta na Lubumbashi. Pas congolais, surtout les équipes nationales, les sous ba club BT. Qui veut dire que ba congolais bazan na Lubumbashi ba kotonde les stades pour encourager l'équipe nationale et bêta. Balimba ke bêta na Mauritanie. Alors on a moni Chancel Mbemba qui fait un bon travail à l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba. Il y a aussi beaucoup de joueurs ba misu bazan en Angleterre, ba tombo qui balobi, ça c'est un injure envers nous. Étant que de professionnels, nous nous battons pour le pays. Bopé Sakabiso Bambonga bien te, tozo tika ba club na biso na poto pour na toya to beta na équipe nationale. Alors bozo tinda biso to ke beta na Cameroun, c'est un injure. Ba joueur tout ba boyi na bango kende ko beta na étranger
et babi to robeta pe na Mauritanie na Cameroun te so bolingi te bo vanda na bino. Alors tant ba yo kindengwana fait ko fa sali réunion moko ya rapide. Okola bango babi ba congolais comme boza grave. Sali réunion moko rapide, ba nilé ba décision na bango. Alors le match Mauritanie RDC ko jouer na stade tout puissant Mazembe. C'est au Congo. Katumbi ne sera plus demain ou après-demain, on ne sait jamais la vie d'Nzamba Zula Rabiso. Mais, c'est-à-dire tout puissant Mazembe, on est gotika. Tout est politisé par Chilombo. Et grave encore, on a moni Bestini Kazadi. Oh, Yazali, président, il y a fait club. Ake okuta nana, mutunaye, oh, ya Denika di Mayaseni. Oh, yo na sport nani. Et puis, à sa conseiller, à président. Tribalisme aigu. Vous ne pouvez jamais croire. On n'a jamais vu ça au Congo. Le grand tribalisme. Oh, tu l'as mis dans l'institution, tu es en boka. Et puis, bango moko bako se gêner te batele bazo mona beke Congo tozana betini ebele tozana ba Congo ba choix. Bango bako se gêner te bakuta na bango bakangi pe ba photo ba tiepe na public. Bazo mona ngolo kumu. Ok, quelque part bazo seka bango babitala bato. Et bon, on est batoussous bazolo banase. Bakamba biso tozana te tolo bisabino boye ouvertement. Mais bato ba décision baza kozwana se après régime Chilombo. Na ndenge bino bo encourager Chilombo na ba bêtise to sali. Ah non. Boko mona kaka film ko beta na Congo, boko regretter mabe. Ba o to bazo komisa Chilombo. Oh, na tribalisme na na memi na mboka. Boko mona le retour na ndenge boza. Toza kaka. Non, voilà un peu club na bisibino polaki. Donc D1, 2-0 banini donc mawatro peuple congolais, mais faut tchanani, faut tchayi moko Chilombo Mutu Asalibo. Et puis sans oublier le cardinal Fidelin Ambongo, en tout cas Azalaki sous nommé, en tout cas na position moko trop élevée na Mutu ya ni église. Alors donc comme sous numéro 1 bata Chilombo ba fingi. Alors, le cardinal Ambongo, Amati wana a commis chouchou, numéro 1 Afrique. Alors, bo finga le chouchou, papa nommé, oh papa, Albinaye, atika okota maramba politique, atika non, papa yewana bakisye grade. A commis numéro 1 Afrique mobimba. Bolo ba chouchou, bataille de pêche. Mite mamabe. Église catholique bundeli bango bitumbawa. Talande ba komo wanga l'église catholique. Mitema mabe ebandi na ye moko Chilombo ene ngasi na ibisabino. J'ai étudié, bon moi j'ai pris le cours de la psychologie. Donc on a dit comment ko étudier mutuka na tango nazo mona ye. Donc na kotika na yo. Donc nous étions un peu embrouillés quand au père papa Koufi Chilombo ye na mo ba discours na ye alukuta tondimi, mais après tant on a dit ko étudier mutu tango a boyi fayulu a Keipa Kamere, n'a pas dit qu'on s'ala bêtise de Moutou Nabia. Ce monsieur, c'est un grand rancunier. Un grand rancunier, Chilombo. Un grand rancunier. Il fait semblant de sourire. Et les gens pensent que quand Chilombo sourit, oh, Yazala bien. Non, Chilombo n'est pas gentil. C'est un méchant. Il est méchant. Chilombo na erreur. Azu abomio. On dit ma pète que yem tabomio. Ba te belé ba koufi na présidence na kata Congo. Chilombo. Mais Bogoye Bate, il fait semblant comme si lui il est innocent. Nenge batno maboko pembe te. Chilombo abomaka. Je vous dis ici que Chilombo abomaka. Bofini ambong, yewana ba matisier grade, bolo balishus. Mite mamabe. Et puis Dieu alinga bat bazamite mamabe te. So yo komi ko diriger mboka na haine pona bola kisabatu. Bolo ko kango pelo kote. Et puis, il y aura rien qui va marcher dans le pays. Voilà, merci.